Bonsoir la famille, pourquoi pas bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Aujourd'hui c'est dimanche, voilà, chez nous ici il fait 17h30. 17h30 de l'Angleterre, c'est 18h30 de Paris. Alors shalom, shalom, shalom les hommes de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika bizubino, boboto bondeko. Nakati Yamabota Nabino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte trop bien. Tokos Nandenge ya Mukete. Voilà, les Lezaki dimanche. Batouba outi ba église. Batumso ba méditer nandaku. Le quoi bisoto méditer nandaku. Na psaume 91. Donc, Tokos eleki nango bien. Voilà, donc, bande konanga. Toye kande zalakato l'homme sa conscience. Alors, parce que n'enviez pas quand il y Sarabino, il y a beaucoup de gens qui envient à Batou. Il y a les autres qui conscience sur quoi envier Batou. Likez, partagez au RCP là. Voilà, tu PCP Bambote et Belé Lissou, nous avons témoin de Jéhovah, Néo Apostolique, Église Abima, il y a MMA, Dewey, Armée d'Issali, en tout cas, bien sur le PCP Bambote et Belé. Bon dimanche à vous. Pourquoi pas salam alaikum na bande konabiso yaba musulman yenge na bundu dia Congo na église ya PV ya Longo Matondo na Kimbangiste. Voilà bande konanga toute tendance confondue. Boza bienvenue na sous les baoba et pas ya molobeli na bino mama na bino oya sungaka mama social na bino mama la danoise nazalaka mama leki na bino nanko olinganga te nazalaka mama leki na yo. Bande konanga il like émission et ça va bien pour na émission et ça la partager partout ba like na bino et sungara makasi olinga émission te fina wana bande konanga like émission et kozala kitoko makasi bande konanga ngana kozwa émission ya GF ifonge lelo yango tozo sala soki botali yango bien voilà bokomona ke na like yango quelque part ici en bas na omoni o eza logo na elikolo omona logo ya sous les baobab na se omoni logo esali boye fina wana ekoma noir. Voilà, j'espère que bozo mona na musika bo fina ndenge nga pe na aimé émission na ye bino pe bo like yango ekozala kitoko makasi ekokende musika bato ebele ba otala yango ekola musa conscience bande konanga yi vraiment na sepeli kotala émission oyo to PCG afifongi e bambote ebele et puis epesi ngai pe posa nga pe na ko baksa 1+ nanga na émission oyo ya sali sur la femme de pasteur héritier Soukami Gomez. Bande konanga le msubino boyebi pasteur wana héritier Soukami Gomez. Bande kongai, sans vous mentir, c'est la première fois na monier. Mais loko esepeli singai na ya koloba makamboyo pona bateko ebele ba envie ka trop ko bala ba pasteur ba mona ke ba pasteur bazali batu moko donc basala ka masumu te ata basali likambo ba mama pasteur baza danser bande konanga ba mama pasteur banyoko maka bokoyoka ndenge pasteur Gomez nzokande aza divorcé na mwasi na ye azali alinga bala azako bimana ba fille ebele na église donc ce qui liba le kufaki parce que maman pasteur alembaki kobomba makamuna motema bino bomwaka maman pasteur alati kitoko aye na église ozo envier mobala zobenga ye chéri nzoka nde na ikati église azana bambanda ebele o ezalaka ke après église babandi kotindela ye mo ba pic ba na baza ba bambanda na siko bazanga na ba téléphone na bango alongoli azaka na mo sim na ye moko talaka aneti awana UK sim ezala nango fele donc kosoma no sim no ya laika yo tiaka ngo kaka yango ndo otindela ka message pa mama pasteur yango ndo otindela ka ba film na yo ya omona kaka yo kati elongi na yo mais pasteur kuna elongi bimi batindeli mama pasteur ba mama pasteur basala ka boye bandeko eza libala ko envier te soki nzambe apesi yo chance au bala pasteur gloire à Dieu mais toi tu ne peux pas commencer à prier nzambe nga fona balaka musena nzambe nga fona balaka pasteur bandeko okokweya na problème ba pasteur ba beta kabatu et puis eloko moko na kamora bandeko nanga na éviter constat na so kanga mna sali yango mais nga na mona ka ba pasteur ba balaka basi ya pembe ba balaka basi oyo ya pembe oyo kaka ke tango so ko bota pendundu ou bien do bala ba ozala pembe ba balaka ka basi ya pembe ezalaka
si consigne bapesaka bango na nzambe soki baza ya nzambe ou bien basi ya mwindu baza basi ya libabe ezalaka vraiment nini okomonaka basi ya pasteur soki mwasi ya pasteur aza te moko neti biso boye pasteur akosenga ya tia choko balingaka basi ya mwindu te problème ya bino ezalaka nini bandeko na ngai yango wana bandeko bomona mpe bazopanzana parce que bazosala bachoix ya beauté extérieure aliki ke mwasi na ye ntango azoya na église baser nyonso tu bazala inférieur na mwasi wana du point de vue d'abord aza mwasi ya leader na bino deuxièmement aza kitoko koleka bino bandeko basi ebele onga na yebi même na UK awa bapasteur oyo bakenda sango soki okei otalika mwasi na ye pembe okeyika bo mwasi na ye pembe oyo baza na basi ya mwindu baza ebele te wana nga constat na sala soki yo osala mpe constat mosusu pourquoi pas tia na bacommentaire bandeko na ngai avant de parler de ce que la femme mwasi sikoyo aye kolela bapasi na ye bandeko na nga oyo mobali sikoyo bapasi tellement eleki koswana ekomaki tellement na ndako mobali mpe azokoka lisusu te mwasi mpe azokoka lisusu te esali ke ndeko mpenza paster ye moko abimi na ndako akimi asundoli mwasi biloko nyonso tu bandeko na nga basi bokeba soki obali paster aye koyebisa omoni ndenge eza boye zwa crédit na kombo na yo église oyo bâtiment ke yo nde signé papier yo nde ozala baya ya boya ministère na ye eza ya yo te ministère na ye eza ya ye bandeko na nga po tomonaki na bible te basi ya baeli babanda kosigné bapapier mpona bazwa bamibali na bango bake kozwa baeglise bandeko mwasa paster atikali na banyongo paster ake na ye ata bake osamba ndenge nini ezali banyongo eza na kombo ya mwasi fo ezala babalanaki na bango na mosusu na civil te bapaster bele bomona wana abali oyo na coutumier abali oyo na église bosuki wana yango wana bandeko moso olingo bala kende obala na église ya baanglais kuna soki obali automatiquement ekomi ya l'état oke na église ya badanois babenga yango kirk obali oza na besoin ke na l'état te batindi yango ekomi automatiquement ya l'état bakotuna mpe bino kuna na église bobala na bien commun bien séparé remise aux acquis pona bandeko na nga bamama paster ne bomona bango ebele baza na banyongo na mitu na bango bamosusu bazosouffrir parce que bamibali mosusu basalaka bongoko akotisi yo banyongo wana mpona eza loko akandi osinga na kingo okima ndeni mpo yo moko oyebika so na kimi banyongo deya naza nango aoyo soki ya 400 000 500 000 nakozongisa ngo ndenge nini nazalaka na tatango na nyoko ya makaka mpona tozongisaka banyongo wana ensemble mais papa oyo ye moko akimaki don mobulu eleki ye moko akimi ndako mwasi atikali na banyongo bandeko bolandala bokebi nyonso totyana tobalanse nanu bafoto ya tata wana bomona ye oyo bokoyeba ye bandeko na nga poza tobalanse bafoto ezalaka bien makasi tobalanse bafoto balanse puis tomona paster yango aza nani epuis bandeko na nga soki otali mwasi na ye jour babalanaki ozomona kaka libala oyo eza ya bajezabel même mama paster azaki dina oza mama paster te botala basuki bandeko na nga oyo jour ya mariage na bango j'espère que bozomona yango très bien bandeko bozumaka ngai nasalaka bémission na nga na telefone en tout cas bolimbisi oyo bolingi bomonaka yango clair en tout cas bozoome l'essentiel bozoyoka nga na bokebi nyonso bopartage bandeko mpona osécuriser émission partager ekosala bien tolamusa bana na biso conscience oyo na babali te oyo bamama bomema bana na bino na église boteya bango baenvie bajeune pasteur wana te tala bandeko na nga tala moko babalanaki na kati église mwasi mpe alataki voile te nayebi te pourquoi soki mpe mwasi yango azalaki déjà abota na ye bayaki kaka babenir libala na bango yango wana alataki na ye voile te tala ye wana mama déjà zomonana mama Jezabel donc eza mabala entre bango na bango yango wana bomona ye moko baoyebisa bino bosambela avant bokende na église botala paster yeyo tozoyeba te soki paster yango aza pede soki mpe oyo aza na ye nani tala ye wana mwana mobali bake na bango na plage
bozo mona makambazo sala bino bozo bomana bozo pesa bambongo na bino mabonzai nini metala place bango basukaka akena ina mwana mobali bakela na plage on écoute ça ta maman pasteur à côté mais azui mwana mobali bandi ko ça normal te soko za marié oko qui n'est jamais na plage na oko qui n'est jamais na plage na garçon sous église ou bien entre bino ba pasteur bana mibali boke na plage beaucoup sala ngote eza digne na pasteur te. Il faut que ne nam bas na mwasi na yo ou bien bokei ba pasteur da basi na bino mais ekoza la soni ba pasteur mususu ba mona mwasi na yo na mayo ba mona parce que bino mibali bolati boye mais basi na plage belé balata ba caleçon ba maillot de bain. Bon, il y a aussi maillot mususu pe eza un peu moins match long mais bandi konanga bango yoyo ba photo et ça linga pasi na lobi mais c'est quoi ça bandeko tozo leka awa nzoka nde pasteur ango azali mutu ya mukuna na ite so azali mutu ya aseka mais bango na pasteur mukuna bandeko posela fiche na bango voilà tout kaka bango na pasteur mukuna bango ye na pasteur mukuna donc ba osala ba convention pasteur mukuna pe boyebiye achaka basoyi akaza divorcé bango balanda kala bango bible te bible lobi soko divorcé okobala kaka ti moninga no muso akokufa mais bango wana ba divorce ka babala na bango surtout pasteur mukuna déjà na miso nga na yebi basio ba déclarer que abusé na bango eza moi si moi za na feuille d'ici ti la koma ko bela bomona kaye toza na mami chibola toza na mwaso yemo ko mamwasi na liboso alelaka na mwaso muso aye ko bala bandiko wana yeso pasteur mukuna do ba pasteur moko baza ba impidique mais bazo pekisa bino bazolo ba encore na chuluba bolata soki loko nini soki nini yango bolata kawana okoki soki mukaiwe soki nini okobibala batu boni ba bebisi ba mabala na bango emso toza fiancé boye mobala lobi alingi dia mususuka bo pesa ngo ba kale ozoboya tenga tiko balanga kaka bozo mo bo rater moi pe mobala bi ezape nini yango akene pa mwasi musu andimi na abali petit lelo baza yo muto boya ki ti lelo metala pasteur na yo buzo basalaka ya na lobite ke boke ko pesa nzoto zoba mais na toute chose il faut za kamayeli o ba ko discerner o eza bien o eza mabe OK batu musu pe premier jour akutana mobali a connaître petit lelo pe bazana libala ba musu pe ba connaître après 12 ans après 5 ans de fiançailles, les lopes liba les ati. Bandi kotoleka. Photo ya suka yango yo. Ye yo pasteur yango lisusu na papa na yemukuna. J'espère que pasteur o héritier. Pasteur héritier oyo faut za la père spirituel na ye et koza la papa oyo, papa mukuna. Héritier Soukami, je crois Gomez. Bandeko bolanda siko mama pasteur na boke binyonso boyoka pasi ya mama pasteur boyoka mawa mama pasteur akomi na kofinga do bazaki ndako moko ya do tango ba pasteur bazana bandako na bango ya tango su yo nanga toza très poli bandeko ngana oyebisa bino vérité donc ndenge eza wana ata toza na problème deni jamais wifi afinganga o defwa nzoto nanga o boyi o jamais nazo bisabino jamais ngai pe na tikala ko fingete soki na fingi ezaka na sa motema na mutu ekotonda nga na sa motema na lobi pe kaka na sa motema mais abima bwata soki bisabino bake na yo ayokanga te donc ayokanga te ezala bongo ya mobali no boko finga na te beaucoup changer ma parole quel cambo na lingango te ndenge nini eza boye comment tu fais tout ça bon allo moi ça bato aloba tina ba pasteur so benga bangabi boya botala likambo boye na boye pasteur wana ba pasteur wana kutu baza kuna te po baza clique na bango bandi ko nga like émission partager eza passe mais oya koyeba pasteur oboye baki azana bonzambe te
yom to na ko tchaba 10 millions kuna yeba ke kinde nango na mai et que nango ni les sans effet et ça la nango eloko mote yo to mona kaka ba problème les aussi la bisoté toujours ba problème ba problo bande konanga bola ike émission tozu yango pa Jeff Fonge toyoka ngona boke binyonso boyoka quand même la dame botala la dame bomona et kozala bien bola ike partager émission e kozala bien tozu yango pa Jeff Fonge oya kolinga yoka ngona mobimba sans commentaire bande konanga ngaso non c'est l'émission boy na tchaka toujours ba commentaire pona kolboya ke émission ekokana ndenge moko ne pasteur ndenge nani Jeff Fonge asanga yango YouTube alinga bongote ozwi émission pa ba fo okata kango olobaka bino bato bolinga ko ka mongo na ngate neti na ocha mama pasteur Jeff Fonge na abosane moto te kende pa Jeff Fonge beta kaka quelle grâce TV okoti kuna okolanda émission o mobimba yekuta lobi na eloko tatie IOT okolanda ngome ngana bana kokata na ocha ba commentaire bandi ko bolanda boka mwana mwasi mawana mukili vraiment ba pasteur bazo sa passe botala mutu azali mama pasteur pembe oya yesu ki pe ya yemoko je crois ya yemoko bana pe babimi pembe choko pe likambu donc pardon choko te ba meche kweya donc ozoy baté ozo mona ta ata normalement pasteur ani okolié mais ko tala mona mwasi wana nandenga balelaki nandenga za ne pe dinya ozana mama pasteur te ba mama pasteur quand même boza bolakisa exemple ya bien bandi konanga surtout mwasi ya nani ya nani oyoyo bato bele bakansaka mama la dozo saka jalouse na ye ngana keza la jalouse na ye penza pona zangini ngande bomona nga boboye banga te elo nyonga na zangi na koza la jalouse ya mami o ya Australino to sala ke pona bonga akota lola parce que dans modèle wana salaka okota lola te azwa dignité ya ozala mama pasteur do bazoba mama pasteur te bibala ko ba pasteur te. Voilà, yé mobali nae aza pasteur nani ngwa chake mabu papa spirituel ne nani bolanda timide bino oya bossa kuna ye B52 fesi passe pesi mawa to landa sero na bokebi nyonso na kombo na Yesu Christ. This is a message for parents who don't have life insurance. You know, for as little as £2.50 a week, you can ensure the long-term financial security of your children. Bolanda. Je suis une jeune femme qui a évolué et grandi en France, croyante, tout ça. Donc je viens faire ce direct parce que Nana Kanda, non ça direct parce que Nana Kanda n'a déçu. Franchement, Nana Kanda n'a déçu par rapport à une certaine attitude, un certain comportement qui se passe dans le milieu pastoral, en fait. Voilà. Donc, bateau balinganga, la scène bolimbisanga, par cette intervention et tout, d'autres diront qu'elle est peut-être tardive. Il aurait fallu peut-être la faire avant. Et le pourquoi de la raison, je la fais maintenant parce qu'il y a un trop plein de ras-le-bol au fait. Et tout. C'est vrai que je n'ai jamais éprouvé la nécessité ni le besoin de venir m'asseoir pour régler mes comptes sur les réseaux et tout. Mais quand on dépasse un certain seuil de méchanceté et de mensonge, et il y a quelquefois comme ça le besoin de venir rétablir certaines choses. Et je pense que voilà, moi aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je prouve cette nécessité-là, ce besoin-là et tout ça, machin. Donc je viens parler au père de mes enfants. Botagelenga pasteur Odon, imbécile no pasteur Odon, la figno déjà. Botagelenga pasteur Odon, pasteur héritier Sikazali, pasteur héritier Nyamanao. En même temps, maman abino aobenganga aofinganga na téléphone na otia ba voice nyo surtout. Donc il commence à lobby à lembi, à bombi, ba kabwana kutu déjà. Ba kenda peti na justice et sila nango mais mobali atambola na kombo na ye toujours koloba loba pa batu papa ex na ye ke na boya na ki na ye boye na boya na ki ne boye boyo ka raison et puis mama ya pasteur wana pasteur héritier wana atindela ke pe ba audio mais ba audio wana tiango ate oyo azana ba audio wana tindelanga yango pona to analyser yango ba audio ya mama ya mobali bande ko ba mama pasteur. En tout cas, maman héritier wana atindela ke ba audio ya mabe bande konanga eza pasi bande ko eza mawa o couple ya ndenge nini bande ko bolanda na boke binyo soto ke boyo ka hello oyo ya tango yo tambola na kombo na dans les réseaux omoni na otia ba voice maman abino nanu parce que je crois que vous me prenez pour un con et tout ça. Héritier Soukami, je viens te parler, j'ai tagué quelques personnes de ta famille, des personnes de ton église.
J'ai tagué les personnes de ton entourage et les pasteurs qui te connaissent. Je viens, toi tu joues avec moi. Je cite ton nom, t'es le père de mes enfants. Moi, de tout ce que tu m'as fait, Okimanda Kukokima, d'accord? De tout ce que tu m'as fait, je ne suis pas venu sur le réseau, mais toi tu trouves le moyen d'aller colporter des choses, d'aller mentir sur mon nom, d'aller m'injurier, comment de façon cachée, souterraine, comme ça. Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, je viens directement te parler. Voilà. Pasteur héritier, toi tu m'as trompé combien de fois? Voilà. Qu'on aille dans le vif du sujet, parce que toi et moi, si moi héritière, je viens m'asseoir aujourd'hui, parce que trop c'est trop, je veux plus. Je veux plus, toi et moi on est séparés depuis longtemps, mais tu trouves le moyen d'aller parler aux gens. Quand les gens te demandent le pourquoi aujourd'hui de ton divorce, tu le justifies en disant que toi et moi on est séparés, parce que toi tu m'as trouvé au lit avec un homme. Aïe. Tu te fous de ma gueule. Toi tu m'as trouvé au lit avec un homme, tu te fous de ma gueule. Au moins on va la mettre dans mon bali. Bandeko, ndeko moi c'est lobby. Soki batu bazo tuna ye raison nini bino bokabona ina mwasi azolo bakepona kuta ki mobile mwasi na ye na mbetu na mobile mususu mwasi le beza lokuta eza kite ye kutu mutu ne ko bima na ba sœur ndango mwasi amoni ke c'est assez ko soine leki déjà bande ko bima na sœur mususu ye moko kamati baka ya akimi siko to yebite qui dit la vérité. Moi si je viens faire cette émission, c'est juste pour vous dire que n'enviez pas Bassia ma pasteur. Qu'on enviez les balles à ma pasteur. C'est la place Yozali et Yozala bien. Tolanda. On a une église. Tu m'as trompé combien de fois? Je vais mettre les voices. Pourquoi Baba Pasteur, on vous donne un minimum de respect et je pense qu'en fait ça ne te convient pas. Obama Libala Nicolas Kindumba. Obama libala likola kinduma yo saka nanga yo oke ko ozo ko ba ozo ko tamba na kombo na munoko no kenga la trompa yo na ochaba voice na yo moni oyo ko ya eya odo imbécile na yo oyoki parce que odo imbécile na yo sikozali ok nanga pas une c'est depuis tu viens de venir si je t'ai eu au téléphone tu étais censé me rappeler toi héritier vous jouez avec moi. Quand héritier il se tapait la petite Déborah dans la voiture là-bas, là, moi j'étais pas avec eux, j'étais pas avec vous. Libala oe kufa ki likola muzobe héritier. OK ko zo moi so lungo bala moi si ndumba odo lala moi si na yo. Mando lala moi si na yo ba libala pasteur boni bala moi so OK bal. Yo ngo saka na yo. Na o tchao na internet. Au moins comme le Seigneur de réseau, je t'avais dit ce que tu m'as appris, c'est ce que je vais te faire. Moi j'ai pas appelé quelqu'un de ta famille pour venir te chercher, mais toi tu marches avec mon nom dans ta bouche. Tu dis à tout le monde que tu m'as trouvé au lit avec un homme. Tu dis à tout le monde que toi et moi c'est vrai parce que tu m'as trouvé au lit avec un homme. Tu m'as trompé combien de fois? Christelle, cool. Christelle, elle est venue si elle était enceinte. Christelle était enceinte. Avec sa grossesse, elle est couchée avec elle sur Paris par la complicité par frère Nao Benito na Eric. Mais bon, ça va. Pour la fin de l'Ibinokimia. Comment on fait que ça va la tika? La tika na l'obati. Ça fait combien de temps on est séparés? Toi tu marches toujours avec mon nom dans ta bouche. Imbécile non yama. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas taper mon nom, t'as mis sur ton entreprise. T'as mis mon nom sur ton entreprise et si t'as laissé des dettes, c'est moi qui suis passé au tribunal. Atiki asaki entreprise na wana poaso ba pasteur bomoi ke ba nini ba église ezaka ba entreprise na bango ba yebisaka bino boyoka kate quand il y a une entreprise ba lukaka ezaka na capital il faut balola capital wana faut bimisela yo nini intérêt siko bango capital na bango eza yo mtokendeke kuna yonde capital a tourna rabino bo pesa ba mbongo yo zo intérêt siko na kombo église wana atiaki kombo mwasi na ye mama nanga mama moi moto zaki nini bana basi pe oyeno na poto moi na moké tu parles français très bien comme ça tu peux pas t'accrocher même à un congolais de bien o botanga ki na ye tu kaka mama pasteur mais tout ça na likolo nango c'est nous eza foti na biso ba baran bana biso ba koma ba situation boye eza biso tozo mema bango bi mema oko mema ye yozo sepela tika mwana kota na chorale tika mwana kota boye mwana ngazo servir pena nzambe bona mama toza awa na kati église mo ezaka awa soki Olive TV boye na mwana ya papa pasteur wana bandako bima na papa mo zaki proche na ye bande konanga a déverger na ye avant bala ye mama moko boye aye na atinda so mwana na ya kotanga koto azana Angola tala mbongo na Angola mbongo
Papa pasteur abina atali mwana na biboni. Oyo kobala mobola boy. Tala mwana oyo malgré azana visa d'études. Zoye maman ni azana mbongo, maman na tinda mbongo. Basala même mariage en hélicoptère. Bande ko balula mbongo. Mais mwana pasteur zaki na mou ya mwana mwasi oyo vie normale kaka neti ngai na bino boy. Mwana na mwasi alela. Apesa kado ba umela ka basanta ba 4 ans fiançailles bazotanga l'église ni ba yeba iteke bana na ba obalana. Tangu ka basali ekuwana ba parents mwana na pe balongo église. Papa na bango souci wana tellement yé muto bane ko pousser pena mwana na ye. Obika na sala AVC lelo papa na koma kizengi a raisonnali soute. Ba église wana belé zo boma bato. E belé zo kota bato bandako. Il faut faire très attention. Place ni otia makolo na yo mama. Bolanda to bando ke na suka. Oh mama pasteur azoloba. Botala batikeli nyongo. Batikeli nyongo bandi ko selinga pasi. Ako futa ngondenge nini. Nzambe na bana mibale. Même il est là mama pasteur o azui mobile. Mobile ni angwa ko linga. Dozela. Mobile ni angwa ko linga abala mwasa ba nyongo. Mobile moko so ayeko lingo boy ayeko kutuna ba nyongo soki ba 500,000 ba 1 million ba 300,000 ozongi saka chaque mois 300 bien 200 yaya ko zulo mukumba tango bolia ki ngona mobali na oya zalaki te bande ko za passe maman o mawa t'es parti de la maison t'as fait aller te sortir là-bas habiter là-bas chez Nialé et tout tu m'as laissé avec les factures avec les dettes avec l'enfant de 4 mois ici tu te fous de ma gueule au même temps maman na imbécile no nyama et bon les boy comprends la bande de kimia parce que je suis resté tranquille je dis rien. Arrête de jouer avec mon nom. Va épouser ta femme là-bas et tout. Ma gloire, t'inquiète pas, tu dis combien d'hommes ils sont sortis avec ta meuf. Moi tu traites de pute ici, à Ndumba. Attends-moi si mon bimé combo. Moi si mon bimé mon boulot. Mais si mon boulot t'attend là-haut. Je suis resté avec ton neveu. Moi je suis resté avec mon boulot. Ok, ça là, tu vas baby sa vie nanga. Moi je suis resté avec mon boulot. Imbécile l'héritier. Imbécile l'héritier. Maman là-haut. Ok. On a la seule chose qui est un politesse là. Ça rend là. Baza baluba. Yona mwana bango moko mwana bango moko botala bien bozela na longola. Mwana bango andenge Jeff ponga bombelo. Mwana bango moko azandundu. Kotale na suki boy azandundu. Bandeko. Njonga neba ndako sale chibao. Bandeko pasteur. Donc akeko sala azu coutume. Aye na mona libala na bango sali moi so chibao. Mais moi so akufite azwe le côté parce que tikala ko bimana mobilité. Yango chibao ekanga ka bana basi. En tout cas coutume moko mabeba donc basi na chibanga ba chibao basi baza ba esclave. Donc chibao ba tela ngoka bana basi. Heureusement ndeko na biso moi si asala ki mobulu na libala te papa yo muto sala ki mobulu yo pasteur. Oza pasteur a motema mabe oza ndoki. Comment yo kene ko courir na nini na culture oya na ngona kacha ndako sala bikila kila chibao. Bande ko bozo mona nde ba vivaka. Ale yo banda ko ba coutume za mabe, coutume za kindoki, coutume boye respect na ba chef coutumier na biso voilà. Pesi ba le sako. Yo coutume boye, yo ndoki, tala pasteur. Yewana. Okufela mobile. Baboyi, basokolo na coutume te, kokende kuna te, boye na boye. Mais botala, maman pasteur. Basali la kai chibam. Oh, moi ça zumi kolo yewana. Tala basine bazaka ba Jezabel. Moi si wa ko bala yewana, atie periki wana ya blonde yewana. Oh, fiancé na mikolo. Moi c'est on balbi balali la ye partout. En tout cas, moi si wazana kanda. C'est normal à se rebeller. Oh, tikele mutu banyongo. Mi bala ba congolais. Tout ça kapé mi te mama be. Asa ndeko no moi siti. Comment tu peux faire ça? Tout ça bande ko na binote na tuni kaka. Mama loba na auto silisa. Je suis resté calme. Te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule, je t'avais déjà dit, je t'avais prévenu. Te fous pas de ma gueule, tu m'as emmené au tribunal, un pasteur irresponsable. Tu m'as emmené au tribunal là-bas et tout ça parce que tu ne veux pas payer la personne et toi. Moi, je t'ai emmené au tribunal. Tu te fous de ma gueule, au même temps, maman là-haut, imbécile non miyama. Imbécile non a fingio.
Oh, ça va, ex-maman pasteur. La famille n'a pas la tiki, tu m'as séparé avec tout le monde. Coco, c'est la considérée ma cam. Combien de personnes me l'ont à l'église? Combien d'histoires sont sorties? Je suis resté comme j'ai fermé ma bouche. J'ai cherché pasteur Miko, j'ai cherché les gens qui est venu me défendre. J'ai appelé les pasteurs Miko, j'ai appelé les Dadipita, les vecs qui est venu. Vous vous foutez de ma gueule? Toi tu vas marcher avec mon nom en disant que toi tu vas trouver lié avec un homme imbécile, le héritier, ma maman Naomi Yama. Tu te fous de la gueule, il y a un bon maman dans ce là-haut. Maman pasteur. Comment on est ici à la King Douma, je suis me avec toi. Tu m'as trompé combien de fois? Christelle Mabé. La fille de Belgique, là, je sais pas comment elle s'appelle. Tu te fous de ma gueule? La fille de Belgique. Ma maman Belgique. Tu te fous de ma gueule? Tu vas voir maintenant. Je vais mettre tous les votes, là, les trucs de la petite Déborah. Je vais tout mettre ça sur internet. Tu viens jouer avec moi, tu vas te marier là-bas et tout ça. Ok, écoute, l'ex-mari de ta femme que tu vas épouser là-bas, c'est ma famille. Elle, c'est ma famille. Elle, c'est mon cousin. Son Niponayo. Qui nous m'a moi, sinon, on l'a la lait. Non, je pas de à Paris A. Qui nous m'a moi, sinon, on combien de balades à Paris A? Combien de balades à Paris? Odo, il parle, Odo, ton ami. Odo, il a couché avec Arleta. Donc, il a quand même comment on va sortir balade. On va somote yo ngala ndumba songa ndumba yo zanan yo kapuba et bon encore ani pour la fin de biloka non qui peut biloter quand ça va dans la vérité non tchaba voix ça déborde non ok non bongo comme toi tu prends plaisir de prendre mon nom et aller étaler ma vie en disant que moi je me suis mal comporté vis-à-vis de toi, je suis resté 9 ans avec toi, j'ai toléré ta connerie, ton hypocrisie. Tu vas voir, je vais pas te voir t'approcher de mes enfants. T'es venu ici, t'allais mentir à tout le monde que soi-disant, on a voulu te frapper. Combien de fois tu m'as maltraité, tu venais m'insulter ici? Tu venais m'insulter ici. T'es sorti combien de fois avec la petite de l'église là? Combien de fois t'es sorti avec elle? Avec par complicité de tes frères Benito et puis Eric. T'allais coucher avec elle partout. Imbécile Nao. Toi Mbalio. Toi tu m'as trouvé avec un homme dans le lit ici. Tu m'as trouvé avec un homme dans le lit ici dans cette maison. C'est des excuses que tu vas sortir dehors me concernant. Did you know if you live in the UK and are over the age of 55, you could be entitled to £10,000? Ou bien pardon, tu restes toujours maman pasteur, ou bien tu es devenu ex-maman pasteur. Pour naïe, en tout cas, la tourbe naïe ex-maman pasteur. Parce que modèle ou azo finga, maman, au pesi mboa aboui. En tout cas, voilà, tu comme une action à souka, et c'est pour comprendre. En tout cas, n'enviez pas les mamans pasteurs. Et puis, maman pasteur, ne restez pas dans un mariage là où tu es traumatisé, là où tu es vraiment, et tu te sens pas bien, là où tu te sens, tu es étouffé, tu restes seulement. Il y a beaucoup de diabète, beaucoup de tension, beaucoup de courte vie, maman pasteur, pasteur, et puis n'acceptez jamais. Parce que n'acceptez pas. Parce que ce que même aux la maman pasteur, la maman pasteur, moi maman la danoise, jamais na kozwa nyongo na kocha mobali na ozwate. Pona mobali tanga bima na porte nanga azala su yangate na ebite makamni yake ko sala. Ale ngana zwa nyongo, ngana zwa nyongo na komo na nga moko pe na lie nyongo na nga, ou bien nyongo na ngai, so na bandeko na nga ba na problème, na sungi bango, so ki ye pas na problème moko muke na ko kabela ye. Mais na zwa mbongo na nga, na defa po na ye azwa lo baki abando zongisa, na ko sala kango te. Parce que tango ko zala desio ko lela. Oh, bandeko bato musoto te bateka ba bijou on te ba bijou bala bina zana problème na ozongi sa tilelo bijou ezongamable ezonga kate defisa ngata fo otala ka mutu defisa ngama mbongo na ozongi selo a defi a opesa te ale mutu abonga ya loba mami anabi oui bébé nini kaka daddy ote tela ka problème projet boy hey nabi yaya tokolia matembele nazana besoin projet wana te na defate oza papa pasteur nzambe yeboka lobaka soki apesi yo mitindo bi apesi yo loko apesa ka provision
Bongo ya yo ndenge ni bati ozala pasteur, ozanga mbongo kotonga ministère. Na pesa te. Nzambe aotinda batu na ye. Soki penza eza ya yo, nzamba kotinda batu na ye, bako ya pona ba ko simba ministère wana. Bande ko na ngai ba mama batata bandeko ba oya ngaba oboninga danoise, bino moko boyebi awa ezali bonzambe na bonzambe, toza na live together, ezali site de rencontre vraiment original, sérieux bandeko nanga. En tout cas, n'hésitez même pas, ozangi mobali, ozangi mwasi, n'hésitez pas, yaka na live together. Mibali ya bien bazali, basi ya malamu bazali, on a live together. Et lobi kaka, yaka toza l'ensemble. Toko na hiver ndeko nanga, yoko souffri kaka boy, oblala ka pongi na mbetu yo moko, tala pe mbetu ango kenda ko somba ndeko nanga, mbetu ya double lit, triple lit, ya. Oh là la cointi coin, oh là la même ina boye, oh là la na boye, oh là la na boye, kaka yo moko koma ko chaba nounouse, ba nini te, alors que mibali bazali. Yaka. Mobali ya 50 ans, ya pembe, na kacha France, azande na sans papier, mais mobali malamu bandeko nanga, yaka na peso mobali wana, ozwaye bandeko, obala na yo, ata ozana kati ya mboko nini, na kati ya, comment on appelle, na kati ya mboko babengi, Suisse, nako benga ye, voilà. Donc, bandeko nanga boya. Boya ko. Boya, bandeko nanga. En tout cas, bandeko, année prochaine, tu peux changer structure, il y a Live Together. Nakoya ko lakisa bino market moko, ezo sala man États-Unis. Bino watu boyo kaka Sony etali bino. Basi bazo ya boye, basimi ba ballon. Mibali bazo kopona bango oya lingi mwasi ote ache tak atikali na debasi trop basi a poser ba question bande ko na sepeli nango makasi. Alors année prochaine tant sous ouvert ba juillet na kolingana na lizango, en tout cas to bando sala ba émission ba bobanda skoko monana. Donc boko banda ko monana to poser bino ba question na sina na take bino tant na ko sangisa bino boko zala boye bo monani bo solo li en face bino bozola dans la télévision et loko nini yo sepeli na yo et loko nini yo attiré ngape na expliquer bino ezala ki boye en tout cas photo améliorer yango to bimisa bandeko na biso na ghetto bandeko ko luka mobali ezali sumute ezakutu biblique Abraham atinda ba servant na ye ba kene ko luka Isaac mwasi Bayeba ki mwasi wana te bachaki ka ba principe ndenge yo po ko tia principe. En tout cas mobali oyo koloba za boye, oya kozala boye, oya kozala divorcé déjà il y a 4 ans passé, oya kozala na bana mibale, oya kozala boye. En tout cas na omeka wana yaya bakenda ko soirée beka ndenge wana bongo yoti lelo yaya bana bazo balate yo pe ozo balate. Tu attends quoi? Ozo zela nini mama? Live Together ezali pona bino ba diaspora bonyo kwa mingi ko luka mwasi na Kisasa luka ba visa kotisa ye na Maroc bimisa ye na Tunisie bimisa ye wapi lekisa ye na mai mwasi adindi achole akei tamso mwasi abimi akomi boye mwasi akoya talebela mbongo mwasi akimi na ye mobali pendenge moko ozu mobali na Kisasa mama tinela nga ba boxer na ngeto boki ba parfait abando lalela nango basi musuna Kisasa bande kota mwasi mobali akoya awa telefoni na ko benga akomi ko bona la bolingwa kuna basa poto boza ba impoli to linga na biso ba impoli parce que ozo mwasi na Kisasa ye bino bibali ya Kisasa eze tufuma na uti kota likambo mo awa ba bengisi mwasi mobali akomi pona na zwa mote na ninga na chela bino obengisi mwasi mo aya bandi ko finga mobali na biso poto longwa kuna etufema eza nini ngape na bengisi mobali ya ye bino basa poto impoli okanisaka nini soko ye poto komi yaya lokwa yo ma mobali oza impoli ozaka na poto ngape naza impoli nazaka boya to linga na biso ba impoli siko bo kutanela wapi na Live Together et pa ya mama la danoise benganga na 0044 74 38 03
16 23 ozwinga to sololi bande ko mibali boya bobima na solitude surtout bande ko mibali bande ko tant na ba partager soko partager tant so partager pas mobile ya vie na yo. Oh maman la danoise dans commis ça fait 4 ans ça fait 3 ans dans sa mobilité est-ce qu'on partage la mission o laika la mission nzamba benisaka kaba oyoyo bango pe basalaka quelque chose. Toi tu es au commis à combo na yo au partage la mission te au emaka émission te au mobile ozoyeta mais tant go partager et keye tant so de ko mobile mo abengi nde mobile wana mobile ya vie na yo. Avant olia ozo péché mbisi faut à peine loko ozo ka ndobo apambo cheboy okotikala ka ko péché te faut ala otiamu loko obwaki nde ozwi mbisi yo siko obwaka nini like partager ozo mobile na yo bo benga mama la danoise je suis là pour vous nozo tela bino audio moko ya ndeko mwasi atindela kinga epesinga yi esengo epesinga mawa epesinga nyonso pona na pesa kie na zuli ya mobile audio atindela kinga na lobaki mama olinga te na opublier audio wana alobaki nanga mama publier yango apesa kinga autorisation bolanda na boke nyonso boyoka Kelima Yelena ngayo et comme hymne national na mikolo zinzamba sali ya minene ele kelima Yelena biso mama la danwa zinzamba sali ya minene ele kelima Yelena biso nzamba pangusi nga pinzoli na miso elekeli mayele na ngayo mama la danwa zinzamba sali ya minene elekeli mayele na ngayo nzamba pangusi nga pinzoli na miso elekeli mayele na ngayo mama la dana zinzamba pambola yo kende liboso apesa olezangi kati na bomoi nayo nzamba batela yo na papa na bana na bakoko asala ya minene na bomoi nayo oya kotelemela mama la danazi nzambe atelemela ye. Yes. Oya kotelemela mama la danwa zinzambe atelemela aye. O mama la danwa zinzambe abatela yo na papa abatela yo na banana bakoko o mona bakoko lolo na yo. O mama la danwa zinzamba pambola yo. Amen. Zamba batela yo, hallelujah. Gloire à l'Éternel. Mama la dana zinzamba salia ya minene leke elima yelena nga. Ah, boyoki ba résultat live together. Mama la dana zinzamba salia minene leke elima yelena nga yo. Nzamba pangusi nga pinzoli na miso eleke lima yelena ngayo. Amen. Mama la danwa zinzamba salia minene eleke lima yelena ngayo. Mama la danwa zinzambe apambola yo apesa oye zangi kati na yo. Mosala na yo ekende liboso ekende liboso ekende liboso. Oya kotelemela yo nzambe atelemela moto wana o. Amen, o amen, mama amen. la dana zinzambe apambola yo. Nzambe molimo nanga esanjola yo molimo nanga ekumbisa yo oza nzambe o kumama na yo. Amen, 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 amen. Amen. Oh. Esengo ekoya mawabe ekoya bazangi konzima bakozala na pasie bayenge beni
bakoyamba yo ekuya mwana nzambe banani yaya like video yaya koya mwana nzambe banani bakoyamba yo bayenge beni bakoyamba esengo ekoya mawape ekoya bazangi kondima bakozala na pasie bayenge beni. Voilà la famille, partagez, likez. Bon dimanche, bye bye.